Merci Nabalandi Nyoso Yabiso ya Télé 24, c'est Alain Kindeki, Moussa Nabino ya Télé 24 live.com. Na yeli susu lielo pona kopesa bino basango etali oyo na kati ya ba communauté puis na kati ya combat oyo toza ko bundela. Lelo tokanisaki topesa bino lelo lisolo pe maloba oyo eza koleka na kati ya Canada parce que na Canada bat ba remarquer penda ke combat eza ko beba na kati ya mboko Canada na yango bat batuna ba mitune bele balabi mais est-ce que na Canada kuna est-ce que ba combattant bazalaka be na Canada combat penda ezalaka yango lelo to salaki ba recherche poto le kaliboso na bino to expliquer bino ndenge ni combat ekufi na kati ya mboko Canada pona ko bandela mwa mke lisolo ya combat a na kati ya Canada ebanda mwa mke kala ebanda depuis 1999 hein, depuis Kabila le père azalaki da pouvoir a déjà mouvement ba combattre bandaki penza ndenge to monaki na kati ya mikilo kola bana Londres to pesi ba mbote bana Belgique France ndenge ezalaki te awa bandaki na mwa ba groupe batu na ebandaki pena bien pendant marche alibosama na 99 ndenge ezalaki na Montréal bato babandaki histoire ya combat parce que lelo bato batelemeli ma combat on dirait comment babandaki histoire yango or bato babanda ba père ya histoire ya combat banda na Canada bazalaki entre autres zalaki monsieur Walter Bilomba et puis papa Kachama Ferdinand Freddy Kabongo azalaki président ya communauté papa Kalonji Séverin et puis sans oublier Daniel Kasongo o azalaki na parti Lumumbiste nde ba yako banda osala ko sangana bino futu telemela poto bunda quand même pona makambo etali mboka na biso Congo bango bandaki histoire wana mele ezalaki akati ya Montréal mikoleza ko pusana lingomba yango pe umelaki penzate ba yako sala susu lingomba ya UDZ na c'est donc Union de la diaspora zaïroise du Canada ayako sala pe ni na wana pona ko dunka kaka ko bongisa ko landa neni ko landa mamboka mais et umelaki pendate ba yako sala deuxième combat na bango quand même batuana o basangane bata isa deso ki isa deso na soki la zo prononcer ngo bien combat na bango basalaki action munene basalaka parce que le fait kibasa maliba ayaka ana mboko pona ko po boyebi Canada et s'intéresse mingi na ba compagnie minière aux na kata Congo et ça peut parmi mboko esa ba compagnie minière ebeleza na kata Congo eza na Canada kibasa maliba bayaki awana ancien joueur ya tout puissant mazeme moko eza na komba ndume bayaki po ba négocier nde ba association o ya Union des de la diaspora zaïroise du Canada nde ba sangala ki ba mega kolanda bango ti ndenge ba sangala ki ba komaki opesi mboa boy ti ba sangala ki ndenge ba kimaka wana alors bayeki ko négocier na expliquer ki bino wana mikolozo pusana bambonge comme goya mo ebele Londres suis lelo Londres lelo tozo féliciter bango malgré basaka na ba problème na bango mais ceux basana likambo etali marche bango mona bata Londres nyos batelemaka to babundela mboka na bango mais oya biso na Canada a ezala soki lelo kaka moi conflit ya muke koti combat pe bebi mbala moko kombe kufi to komela ba problème mike alors combat awa na kati ya nini initiative et yako salama so parce que to boya ngote na Canada awa bato bachaka pena pe pression makasi pona ki combat ezala makasi na mboko ezaka bato bateli bata parti UDPS parce que UDPS eza pena na 80% ya ba membre na ba combattant ya makasi bazana na kati ya mboka o na 2011 nde ezalaki parce que communauté peut ezali ko travailler na communauté congolaise o ya Toronto communauté ya Toronto il ngai ko sala marche pour na juste marathon pour na ba femme violée na ba nini nde ba sangisa lisanga les kanisiwana nde ba ko sala marche wana ki combat et comme na monopole le bo mona ke ba combattre comment ko le kana ba TV ko lobati na ndenge et sala ki ba ko sala sur deuxième action na bato tout botalaki bo mona ki marche mona sala magina na centre ville na biso kuna na liboso ambassade des États-Unis o bakanga ki bato bakanga ki batebele bakanga ba mpona makambo etali marche Congo ya ki peza ko zwa en plein makasi na kati ya vina biso ya nini alors ba comme ko déployer bazo tout na mais mouvement où ezalaki wana makasi pourquoi ezali sous-souté lango question pendaska to terme simple micro na biso to mega ko tout na bato pourquoi marche ezo simba souté na kati ya mboka oyo
marche zo simbate na kati ya mboka oyo bato balobi premier raison ezali découragement, c'est-à-dire bato bazwi découragement pour ba récupération ekomaki mingi bato misu bakomisaki komba place na bango ya récupération baya korécupéré babanda koloba n'importe quoi bakomi lokola baleader boyebi mouvement oyo ebandaki eza kaka ke mouvement motu nyonso azosala parce que toza na occupation na kati ya mboka parce que bato ebele bayebaka te bapaye ebele baza na neti tolandaki baartiste na biso Koffi Olomide alobi babokolama baza na banigeria banini baconcert ezobeta mais pourquoi kaka na Congo epa na biso moi likambo keka fo otelema ya misien ngana bato bozwi nanu courage ya korépondre Koffi Olomide te mais ngana soki likanisa ya korépondre Koffi Olomide ke ayeba na mboka na biso Congo toza na kati ya occupation c'est-à-dire que toza na banguna oyo bavande biso na mboka tomoni na bamboka ebele bazo marché je suis pays tel je suis tel pays po bazo koboma oyo ya bango ya bana mboka bato bazo kokufa ebele na kati ya bakivu na biso kuna na kati ya bagoma eloko moko te gouvernement ezo kotia en place mpona koprotéger bato baza kuna parce que lelo nde tozoloba boye bato bauti kokufa susu na Bukavu est-ce gouvernement président na biso alobaka nini na batako oyo esalamaka na population na ye yango moni bacombattant entre autres bamboka nyonso bazotelemela eloko oyo bamisite babeta te mpona occupation oyo eza na kati ya bamboka na biso Congo oyo mibale balobi pourquoi nkombo ezobeba na kati awa na Canada parce que leadership nde na oto expliqué awa motu nyonso to alinga za leader alinga welisa aza nani yango moni ekotaki mpe découragement na kati ya biso awa ya misatu kombo ekufi na kati ya mboka ezali nini monopole na bavideo eloko esika na kopesa mpenza sete na nga makasi mpenza yango wana lelo oyo internet yo biso toyebi to ndenge lelo teknologie ekoti na kati ya mboka na biso bapapa tokende na mosala me bana biso batikala na bandako kotala ba TV kotala ba video oyo biso bapapa tosalaka bapapa bakomi kosala ba video oyo ngo na kosoki tolobi to balancer bino ba video oyo ezala pena malamu te ba video wana bana biso bakomi kotala ba video na bapapa bakomi kofinga fo bosana bapapa ya mikolo benjir oyo baza ko répondre dans ba compte à rendre bango na bango comme ba problème moko familial ba problème moko personnel ba ina na kata komba oyo kosala video azo ko finga ba injure moko na ko répéter en liboso bana te yango ba para ba bi non parce que ba marche tout salaki ba para na bana na bango baza ko tamona na malili na biso pona kosala ni balobi ba para to expliquer bango occupation ezalaki ba komo ko tamona na biso mais lelo ba komo mona ba papa bakomi kowelela makambo entre autres exemple makambo basi eza na kati o mususu alobi balinga bachila mwasi na ye poison o mususu koto yo afingi o ba famille ba yebani comme ba problème ti na police na minute na zo ba famille ezala diviser na mboko po to bosana te ke Canada oyebi tribune no e dominara mingi na kati ya Canada o pona kotanga komote ko inciter bat na NT et kote ba conflit makasi entre ba tribu wana po ko finga na ekomagi ba ko finga moko personnel donc et comment qui pensa moi été alors na bato ba soutenir pe na combat o makasi ba pesa pe ba engin ba makamna bango ba bi pesa penza na combat lokola ba papa Barnabé Bowenge ya zai ko penda ko bi pesa penza ko kota ba lettre tina ba gouvernement pona ke combat na biso ekende liboso alors combat ya bato balobi ke ba koyaka tete loko koti spenda découragement to yebi susu biso na bino ka tous allez soutenir batunyo so congolais ne soutenir qui candidat na biso zaki Etienne papa Etienne Wamulumba Etienne Tshisekedi Wamulumba na présidence alors esenga ki parce que Etienne Tshisekedi azalaki na makokite ya organiser l'élection pour élection senga ka avion banine ko kende si de gauche à droite bana mboka o bazana kata Canada aba sangisa ki mwa le koto na bango ya mukeo bazwaka bapesaki na bato basalaki groupe ya Tshisekedi for president donc oza Tshisekedi pour as la présidente de la République mbongo wana etikala ko koma esika ya président de la République te alors bato batelemaki balobi mais mbongo biso to pesi mo président o falaza na azwa yango te est-ce que beaucoup ko signifier biso quand même mbongo ngo kenda wapi mais il faut yoka bato zana ba vidéo ba réponse ya ba combattant o bazali na mutu ya kolokota ba mbongo o wana pona opesa pour le président yango eza ba raison o e bomi penza komba na kati ya mboko o kofinga ko non respect ya média talanet média tozali ko telma na basima ba moyo wana ko kinozo ba image ko laksa bana mboka kendeni bana Canada pe baza ko bunda kaka ba combattant o ya récupération wana o wana ba koma balinga ba leadership
baninga salaka bango na media balobi bango ba participer raté ba sisara biso ba sisara sous combattre parce que combat batu ya combat ba soit disant leadership wana ba finga bata media balobi bango ndeko tunde ba pesa biso ba gaz ba pesa biso donc lupemba nde batala biso tozora ba vie net ba vie on sombi sa biso ba avion ba lupango yango wana ba to ya ba media pe balobi ba koleka na bango lisusu te ba edaka bazora ba image mais na nyo surtout wana ezanini ezali pena malamu te parce que biso nyo surtout na objectif moko tozana nini tozobundela kaka likambo etali Congo mwana nyo surtout yebike likambo tozana biso etali Congo quelle que soit la tendance quel que soit le problème on etali biso te ba attaque personnelle ba au personnel tant que ya ba marche wana toye pona mwana na biso moko Congo tozobatela ba problème biso personnel to chape mbeni tout marcher pona Congo mais bino bokom na ba récupération surtout ben jir ba bazotelemela ba lobi soki batiki batu wana ba récupération wana et que ba organiser ba marche tana neti to comme ça baté à Londres bazaka na ba problème na bango mais au moins bangando combattre belé bazakuna jamais balaksaka likamona tant bazana problème au moins bango nyos bazo marcher pour na mboka bango nyos aussi ma tant marche aussi là mutamutasu sakna azonge le problème na mais au Italie na Canada awa au moins na lelo boyokani tant oza combattant conseil rozalate soki baswani kaka mukie likambo ya mukie au moins na yewana leki na nini o comme kobeta comme producteur o akomi kofinga batu yango monique et lalisi penza koma la gata mboko yango bato bazotuna babikasi komba se kufi nango to bengisa na biso ba musicien ba ya kobeta na bango po ese se komba ezalaka nango sote ba musicien ba ya kobeta na bango po mboka se kufi nango bino bolingi ba problème personnel na bino bokota na kata komba nde etambusa nini bato be bavandaki te balobi te bato basalaki ba groupe wana ba groupe crack ya réflexion pour le avancement du Congo et kufaka pe pour mukol bato basalaka pe groupe wana secrétaire na bango azaki mwasi pour natanga communauté bango peut nyo surtout ba comme pour na ko ya ko sangana na biso yango na likanisa bino na nyo surtout esalamaki wana likanisi kaka pona kotambusa ba micro komeko kozo ba idée mutu na moko balobi mouvement ya sika oyo uti bota makata Canada zali mouvement citoyen c'est-à-dire mouvement citoyen yango ne sangisi ba intellectuel ba docteur bato nyos bako kamba komba etambola malamu na kata mboka oyo lelo koma combattant oyo ofinga oyo yozo ko benga film soki fourmi rouge seko za ba bataillon oyo nyos bango bazwi likanisi wana ya kofandisa ba combattant nyos tout yango to ça l'appelle pour le moment regardez bamboka mususu ba sala organisation tana na Congo to za ba bazana désordre Congo bazo sala ya organisation pour le 19 décembre parce que biso nyos to que mandat ya président actuel na biso aussi là basi ba s'organiser na nini mboka munene lokola Canada to ute ko sala conférence awa ba professeur ba député minene baye ko imaginer conférence munene wana pas plus de 10 Congolais va se présenter na nyoso bazalaki wana ba paya na ba paya tala niveau de désordre parce que bato bazolinga ba aider biso parce que bobundi komba wana bande bosi le futate bokomi na wana suka ba bandi ba aider bino bo panzani na bino tala niveau ezali yango mouvement de citoyen yé balobi o azana besoin contact sur télé 24 to yeba nini na kota bino na bato basangami le mouvement de citoyen oyo po basangisa lisolo wana babanda bazongisa makambo na kat etali na kat ya Canada awa donc na yango to sali appel na batinyo surtout oyo bazali na besoin ya kosangana ya kokutana na pona badati ya le 19 décembre ba contacter sur télé 24 to kocha bango na contact na mouvement citoyen o ebimi na kata ya Canada o esangisi ba docteur ba professeur ba to ebele ya maele mingi pona kubundela susu mboga pona kozongisa susu ko activer le susu makamozo le kanini bino bato ebolinga ka récupération na yebike boloba wana kuna boifu basala basale neno totali bino nyoso tu video ya malamu bosale biso na mboko ezaki sute eyaki ya kufinga to changer parce que to komi ba parents au mona o Congolais ba fanda na ndaka social Congolais oyo basala nini mais etumba na biso ezalaki kaka moko ezalaki nini Congo bino bozo seka ba politicien na Congo bazo panzana gouvernement na Congo ezo panzana mais kasi bino pe ba combattant bozo panzana nini parce que bino bozo na politique te bino bolobi bozo bundela mboka
bozo panzana nini bo pesa biso plateau na biso yango ya télé 24 boya bisa bozo panzana nini to mega ko réconcilier bino po biso zo la média mais to zo ki likanisi oyo avandi sapoto moni pe na combat ikufi na kati ya mboka oyo tozo bengisa tous les combattants oyo nyonso na tangi ba groupe oyo nyonso ebotama liboso crack nini na oyo nini oyo tangi kombo te bo sangana bo contacter biso bongo to ba tout ça là tenez to sala mbala sima to web sabino pe awa na kati ya télé 24 ndenge nini mouvement ya PPRD ebotama na kati ya Canada awa est-ce que mouvement ya PPRD yango ezalaka ou bien ezalaka te nyonso tu wana tokoyebisa bino na numéro ezo ya sima na kati na sima kamera nanga kuna nazali na mama Julie po ya ye mutu asimbi kamera kuna sans oublier na biso na montage na biso pi na son kuna tozali na Gervais Bilili nde asimbi lili na sima totiki bino tokutani mbala sima merci.